T'as quand vous savez révéler. N'importe quel cas, et ça là qui basi bazaki passe. Basi amundi bazaki passe. Mindele wenze. Basi amundi otobaza mundele katata baza simbate. Mais bango so ya mundi bazaki pomona mo sha mundi boko welela. O bisa sapato penza po bamona yo. Parce que ça me doit bouler à Mundele. Ah, comme il y a autre, moi c'est un cobo. Moi c'est un cobo bien, pardon. Moi c'est cobo bien. Moi c'est cobo bien. Moi c'est Mundele, pardon. Pardon, Nani. Pio! Le roi frigo, chambre froide. Non, impossible. Ah, moi c'est. Chambre froide. Il y a un pio, moi j'ai rendu. Chambre froide. On a le carreau de bouton, beaucoup peine de gros barres de bouton. Mais yo c'est un pio. Mais évitez, tu as vu quand on est bateau. Mais yo confirme mon pio. Tu es bateau. Barbarabon. Parce que pio. Zambi. L'homme prudent voit le mal de loin. Malili. Ah bon? Malili. C'est quoi Malili là? Bah t'as pas ta habité Malili les gars. Bateau baisik. Ah, les canadiens ont dit. Bon, nous tout comme ça vieux la camarade. Ah, mais il vient. Vieux temps c'est quand il est là bateau. Mais là ça on a gagné ka. Yo ça on va yebi. OK. Yo ça na gagné ka o yebi te. On soit peu dissonant. Na soit pe na bala kango pe. De yo pour les gars dans ça il doit. Yo pour les gars dans là. T'es beau jeunesse à l'époque j'étais 20 ans. Il y a la place na besanga mutiteo. L'homme prudent voit le mal de loin. Ça va bien. Si quoi yo il y a un yo ba non yo ça difficile parce que moi c'est mon candidat pour la voir. T'es non tu dois te. Rien. No dai nango. On peut savoir si mon candidat. Pour tout moni makambo. Ah ouais. Tomoni no bata histoire nga testo no bakiango bato bazinganga bayibi na bango nga ope mutu mukandati attendez jamais parce que mutu olinga mwasi olinga ye bovanda sika mo il faut yeba mwasi wana mwasi fa ramener loko moko na vie a changer pe vie na yo yo mbali yo ofanda wana yo ka changer vie na yo ndenge sana mwasi osala na ye kali mutu busambongo ya loyer kaka yo ofuta téléphone. Quand vous faites un EDF, il y a l'autre côté. Et là, on a un triangle isocèle, n'a parallélopipède. Non! Moi, c'est famille, un plus de vie. Yo suye, yo c'est une cicatrice. On va ici en Ndako. Amenez yo nini. Parce que diamant, on a partout. Et le diamant, on est sali. On comprend partout. Pourquoi? Bon, la moukako, papa. L'homme prudent voit le mal de loin. On va pas me donner le diamant, les amis. Et allez. Rien de monter. Bon, la moukane, papa. Déjà, fait une ndako na yé. Qui nous balicité, nous, et ça sauté. Pour ça, ndako na yé. Tu m'as manqué, hein, franchement. Au fond, on a ndako na yé. Tu nous as manqué. Bon, franchement, tu nous as manqué. Au fond, on a ndako na yé. Oh non, je suis chez moi. Tu n'es pas chez toi. Tu es chez elle. Elle te contrôle psychiquement. Elle se contrôle, il te contrôle. L'homme prudent voit le mal de loin. Bien, c'est comme Batouba Kimaka. Batouba Kima, ko linga basi awa pona nini. On appelle ça exemple la massa la kala la bala mosina awa. Batou ce que ça dit Batouba Kima basi poto pour nini. Yeme grand fond mission. C'est l'expérience na yope. Moi c'est awa, c'est pas normal aussi mutu. Basi bazala awa makeba la mosi c'est ça. Basi awa bazala mvuya, bazala nini, bazala nini. Et le koana ok et zamboka parce que ça le salaire na yé a kanjango ya mbongo na yé droit na yé le droit de la famille a jimbongo na kutia na poche là de komona ngo tata zo sala attention 4000 euros au mona mbongo na yé omoni donc moi ça nga maté yo mobali yo ça le côté a kitso na ça basi awa ça dit différence ya basi awa ebi droit na bango et puis balinga so et ce moment donné bolingo ça sauter sili nango ata musala bana bolingo sili bolingo basonya yango il faut ngana mwasi on ko mwasi alingi yo pesa motema na yo pour mwasi ka posa pour na seconde dernière tana za impolité hein mutalingi to zo yela ki mwasi alingi yo te mais faut yana kaka baninga tango kokie
Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Nyonso soki pa wapi nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobela vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Papi Gene tolobela vie en gros Jenny Papi Gene nazalaka moninga na yo te Papi Gene nazalaka moninga na yo te Papi Gene c'est impérateur de Jaffa Kofere de Finchman Papi Gene tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobela vie nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami Papi Gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobela vie. nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington le grand pays Papi Gene tolobela vie Papi Gene tolobela vie nazalaka moninga na yo te Papi Gene moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te bi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gene yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobela vie Papi Gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papi Gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois.
Nous sommes sur Guincestrade 92 à 9300 à l'Ost. Et Guincestrade 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Eunice Banzé, la fleur du jour. Eunice Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Oh, ouais, yo pas bendier. Et pas balibani. Mais awa chez maman Eunice Banz. Awa nyonso. So to compétent. Bino moko bomoni chez maman Eunice Banz. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele. Bon, ça a décidé. Bon, c'est là. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Mbote Tokoti Zoa Kitivanda Ngani Ngamini ba vrai Oyi mokili yo Soko zwi chance kozana ba vrai Poko misanzambi Muto no yamba Aza vrai Ponangai Lusata Mbemba les Aïrois Je sais Lusata Mbemba les Aïrois Bato bayebi nga bayebi yeto bandakala Na mission ale karate yazali moko ya bato bayebi ndenge to lobela vie banda et puis azalaka awa ba mona epeka awa so ba mona to atunaka ngai Lusata Mbemba na oya mbesu to sola donc so ozala ba vrai boye na vie faut soigner parce que ba famille makambo zanga te mais en tout cas faut soigner pour ya boye bazami balete ngana to umeli ya trop ezala moi parenthèse moko ya relaxa qui est tellement ba faux ba commis trop mais la carte ba faux là il y a aussi des vrais comme Lusata Mbemba. Washington grand pays d'Amérique on a na Washington pays to umeli to umeli makasi yebena donc non Emile Bamba de Zurich Didier Yomoni je sais Lusata était mon bof voilà Jérémy Bamba la Canada Platini Chipamba ba Platini mon pote merci na yo talaka yo mingi disusu nazomona patient ilolo patient aller-retour Karambongo bon rétablissement na bi Nzamba zali liboko Nzamba place yali malheur ya la raté na je sais Lusata to sola susu oyeta ayaka na makambo na ye je sais Lusata Mbemba. Bonjour Papi Gaël bonjour na yo zotala ngai et puis surtout comme ka wala to boyele Congo bon kuna le pata yako Congo zalaka Congo sali Congo zalaka et pour no bena pesa ma deso ala ma deso ngo iziki abo pesa ngai non moi stop pas pour me dire style na mona te te goya donc mbote na bato ba ngai et puis
Chichi, hein? Tout ça. Chichi d'abord. Ouais. En tout cas, nous avons besoin de bisika bozali. Oh, makina mayesu. Et peut-être on a moment où qui dit tambala moko. Mère triple la personne mote belle, mère triple. Abuna vient on ça tambe mbaye hein. Abuna azali mère triple. Mère triple moni ya tokanisi yo. Yo yebi. So tokanisi yo parce que yo yebi mère triple. Et Soaz. Soaz akenda. Soaz allez. Avec ça tout ça. Ah Soaz. Maman Lopango. Maman Lopango teki wana so mususu. Na bisa ko teka sute. Soaz na ko teka. Somo. Ah bon, c'est bien, mais il fallait que bon, bref. Voilà. Nicolas Belé a bonne santé. Oui, santé ça bien. Toujours qu'on maintenir kaka. C'est mal comme on toujours. Hein. Oui, toujours bundaka bongo. Il faut esprit à la ya hôtel. Aspect toujours. Faut nous autres ça bien. Oui, le nom est très important parce que les noms va te belé sont allés bien. Va te belé au bunga. Wabla mutu bena ba mitika nzoto muyona muyina poso le quoi va bébé de sata. Ouais. Tout ça la bonga pour tout les amis zali. Yo tu as souci te. Ah ils belé, so na tia koyi na kofi. Tu as souci hein. Ah, na tia ngo souté pour so na pesi ngo kwate. Ah. Oui, mon ndambo ti yo. Ouais. Oh. Mais so na di bongo. Mais miso ba ali a hôtel na poso comme le kola ngando. Azu souci ngo la tia ngo. Na makambo zo qui têtu na les joueurs congolais toi petit trop ouais sur le compte za têtu ko raté tout le monde tina ba vidéo ya zo zo bo ba toi ya on na yili penza liba la vidéo là du quoi on m'a l'air de bonso tabona c'est peli na miso les yeux d'une biche non liba la vidéo c'est pas bon liba la vidéo c'est bien. Merci. Elle belle était coquette. Ah, bon, on m'était. Oh, là, star, mais la 20, bouteille ça la 4 jours. Ah bon, tu l'avais belle, oui, il y a mon condi, mais là, star. En tout cas, comprenez, c'est lui, j'ai sais ça también, mais il y a star. En tout cas, alors, papa, on a compté mon avis du sujet. C'est là, on compte à nos mais l'émission de ça, la reçoit quand même, feedback, là, va bien, on va être bon, tu as toujours merci. Ma vie est exceptionnelle. En tout cas, là, conseil, il Pesaka. En tout cas, ça, la bouille. Puis, tout ça, petit. Pour la personne, on peut s'animer, on peut s'appeler Batouka, Basola, Rangaï, Babi, Toku, Trandéni, aux exceptionnels, Babi, aux exceptionnels, pendant que yo, côté la gamme, c'est pas normal aussi. N'a pas si peu, Moussou, Babi, qui a raison, parce que, il y a mon fils, on a dit, Naza Moisi. Mais la salle à Makambouana. Donc, si on a compris que là, âge dans les eaux kende, la zone à moto à partir de l'émission là. Donc, on prend le cas tout un épisode, on belé. Donc, voilà. Donc, bazon dit maquet, on appelle ça, avec TikTok, avec tout le la vie. Officiel. Parce que TikTok, tout le monde peut ça conseil. Voilà, tout yebi. Mais avec la profession, professionnalisme, elle est. Là, va inviter Bayaka, va inviter Moutozo Sala. Oh, je vais pas ça la Matalana. Moi, je suis pas là pour Matalana. Hein. Non, mais parce que déjà, yo, les caca. Sur ma campagne, mes amis sont. Voilà. C'est ça. Je suis pas là pour me ridiculiser, na son deni. Son moninga na yese que les Camboueli. Mais raison de la ligne, yo, les caca, na tout le bel avito qui est non bon. Et on a qu'on a ngaye. Et ça, on a qu'on a yo, so qu'on n'importe quel fou, n'importe quoi. Avant mutako tanda kuna ko foyi ba nana kenda ne ngara liawa nanda kunanga mutako yato sangana yeba omoni ouais trop de la vie zanda kunanga même si les autres te prétendent que trop de la vie ça biso beza baka même si on va la mission na c'est ka bango o zanda kunanga le satambemba oui o za parler nanga les grands aïeux bato ba yebi te je suis pas là pour na passer tout le temps pour zanda kunanga non. Ok, le moussaro ti non c'est na banana ndako ba sala ba devoir o yer mon voyer o contrôler ndako tourner te ba kusi o sala ba tourner voilà c'est la vérité na yepo na panza te bina ba vérité voilà alors le to yambi yo le no bisoni po yo ya bilo wasika le no bisoni ah na yeka pour condamner ba congolais hein na yepo pour condamner ba congolais condamner ba congolais ya bala mibali. Après que ne pas passer après Congolais na bêtise to salaka to lingi nzoto ba Congolais même nzoto puis lingi triangle isocèle par le pipigramme par le pipette triangle
c'est un triangle. Il y a un triangle, mais sauf que la figure, il y a une géométrie, le triangle, c'est ensemble, cercle, triangle, parallélopipède. Et bon, il y a un triangle. On a l'enda à côté de Nzoto. So l'enda te. Nzoto. Bati on a kata. Nzoto. Na vidéo, on nous la vidéo. Mais non. Mais t'as absolument c'est ça, parce que j'ai hâte maintenant on a dit absolument Bayaya, ba papa, bana, baleki, na bana na bazota na ngai to paza poke o ya on tene biso awo. Feti mo bezalaki esika moko boye. Mutu moko ayaki c'est mo boye wapi, faut pas cette précision, c'est mo boye wapi. Feti mo so vina na ville et ça la bien été. C'est bon. Mutango avandaki auta la TV et pas esika moko na feti mo zaki na sasa auta la télévision. Ndeko na bango abalaki vidéo yaki azota la télévision amoni moi so kitoko azalaki wana pina petite sœur na ye atelemo mo so na sepeli na ye poto ko mbangu abengi leki na Nairobi na moni mo na ona bien puis mo na so binaka soko ko ebeki vidéo ya poto to ebite bango pe osala bongo pour la bakoma mingi so basali ba feti ele kami na ba YouTube ne pe maison na so la kango to la vie ele ki na YouTube tafuti mbongo na eleki je sais pas na billet nini atalaki ninongo na cassette pour cassette ici là il faut que ça la na nini atala moni mo so bina donc ne la teliwana na silhouette ya usanate wa sala na mission. Azaki na mission na ilambo na latina fetu ko raté te pas fait voilà bon poto voilà parce que petit c'est wana yibika ke poto ba danger wana ba to asika so la so la loba ba poto ba pardon loba sikoyo dokola mona kileki na ipa mwasi alaki wana lobi mwasi oyo alati ndenge elatelaka ko yaya alati donc so roba alataki nzoto ne libanda akoyi mayanga nzoto na ye libanda na video ata pe mwasi pe pembe sonde lobi akoyi mayanga pe na ba théâtre akoyi mayanga bele babala uta théâtre to iba sor na bango autori mgobali mtate yo moni sor na yo autori yo kelimba wa me yesa ke nzoto zo benda yi nzoto benda yi les corps tirent bon ya d'accord mawa voilà amoni vidéo na TV mono bala lalité premier jour lalité deuxième jour lalité troisième jour tia bingile kina mwasi alobi petite sœur momio na mona ki wana kasi ndenge nini o kasi camarade na ngate bi camarade na yo atuite o wapi tu no la teki robana bleu ya bleu ciel wana so nini mo boya la teki mo likolo boy après ces détails ye pas eu que so a zongisi yango comme na place wana sali capture aneleki na ye abi masa na penza il fallait que tu aies un lien à tout le qui n'a bien est-ce que fille en gros ça la candine ni na kisasa vie na ça la candine ni ye pas tout le quitté et ya Monica Kanzoto bisoba mibali le corps bisoba mibali corps ebende amoni corps ebende Seigneur lala kala na pese motebele masa na lala kala na kanisi yo kaka baba la mwasi pour Nzoto kitoko te ba trop bala mwasi oyo o miko ye ba yimo muke ayeko baksa un plus na vie na yo yo si mwasi oyo ya ko boma yo akunda yo no ulita na boki masa lala kala masa lala kala masa wana mwasi na ye Irene Masengo na pesi mbote bele bakutana awa le babukomi bana bango bakei ba classe masa lala kala na pesi mbote ngo na kanisi yo bana bakoli alors continuer là petite apesi numéro ben apesi numéro sikoyo nako benga ye mwana bali wana zoba te parce que ye tango ya zu numéro mwasi wana ba sopi petite sœur iya ko mga busona mwasi wana ba benga na kati na kai bambongo tinde bambongo abox petite sœur le petit sœur bimi na ran et pourtant c'est manene et ce qu'on pas petite sœur voilà bala baboyina boye nande ba modi ba démarche na mongo so ndenge nini petite sœur azali kisuna na kati nzela wana te et ça so na leki na ye na kati leki na ngaka yeba abox petite sœur anga yeba
moi mwasi oyo yaya tala boye na boye azala na nzela boye na moto vérifier moi surveiller c'est mieux zala ngaki zala azwile kina ya bwakisi na ndenge komaki ke mwana mwasi aye poto koya ya poto te exactement ça na mobali na ye azali na makambu na ye mujona zo tindaka la ye no balano baliaka ti e comme pe na voyage monani jona atie moi ça zemi zemi comme un mois Joaquin donc a voyager na zemi na eti na mboka ya Mitterrand bakomi aye na poto wa mwana botani ye jo yebika ke mwana na ye ka zo saraka ndingi salaka ka mwana na ngai zo kipe makamnyo so tout et il y a un certain moment boye moi ça comme moi têtu moi ça comme eux ka bato que ça era comme une réalité mususu quand je tire ba photo au pakoli poudre kuna to sunyo za zo baye na yo pakoli poudre pété ala muto na yo ali kimukolo ebimi Jongo kimukolo bimite moi je dois baye pas ça na jone kuna abina jone ki yo zelana no ngana bosono makambo wa yo koya omoni mobali mona moi c'est clair te era continue ba mail na ye abeti amoni masolo nyonso to babetaka donc ya bima mbungi donc ba vendere bino ba sakana na ye na maso de A à Z mona no so batela ye ya yebi na yete mona ko bina 8 ans mwana ya mutuzo mwana mbali sefer baza aza mwana ye ya liboso sa mwana ye te donc soto ba benda singa pito pale ya kusakana te na minito omoni dona yaki na rondo na ye rondo vandi na ngope bien aka kena kene ko bisala ka muto kaka na botele compréhension nous nous t'apporter ka bossa bere rebelle n'importe kala ezalaki basi bazaki pasi basi amundu bazaki pasi mindele wenze basi amundu otobaza mindele katata baza simba te mais bango siko ya mundu ezaki pomona moi cha mundu boko welela obisa sapato penza po bamona yo Parce que ça me doit bouler à Mundele. Ah, comme yo te moi ça comme bien pardon. Moi ça comme bien. Moi ça comme bien. Moi ça Mundele pardon. Pardon Nani. Yo. Le voir frigo chambre froide. Non, impossible. Ah moi site. Chambre froide. Yo pio moi avande ni. Chambre froide. Yo on a le cara mutu mutu pembe ko bangala mutu. Yo so ka piongo. Yo ka. Na éviter, te obika ne bato. Mais yo confirme mon pio. Ndeka bato ba. Barabamo. Parce que pio. Zambi. Malili. Ah bon? Malili. C'est quoi Malili là les batapota ka habiter tete Malili les gini. Bato ba isika. Les canani ote. Ben no tu comme ça vieux na camarade. Andeni vieux. Vieux ta c'est ka vieux ta la bato. Mais là ça on a ganyaka. Yo ça ba yebi. OK. Yo ça ne na ganyaka oyebi te. Ozwa pe lisona. Na swa pe na bala kango pe. De yo pour les gars ça iroite. Yo pour les gars nzela. Te bo jeunesse à l'époque j'étais 20 ans. Il y a la place nzela na 21 na bisa nga mutete. Na bisa nga mutete. Bon siko lisolo siko bakomi na niveau ni. Bakomi na niveau ni. Niveau eza ko beba. Parce que moi si bobala sa mon makambo so bala mon makambo surtout et comme il ya ADN. Moi ça moi na yo abikasi on na moni awa on na moni awa preuve. Masolo na SMS masolo na boy yango erbo mundele pe mota sali a iso i arabino wana aussi pas bigeno to bini saye donc siko wala siko makamtu wana oyo komami mobala sala sa iso ndeni ngano to éviter a compte na compte moi si abimisi na bambongo o batela na weserinyo adira yane na kini donc yane azo yakwa il va à Isaac moi na moko mbeli misa to boum ça c'est le caractère abi pour trois balles maman koki kanga lopango voilà koki na yo sia na le besoin ouais a mosuto ki shondo meki mais la bien sikoyo yango yo lo ba no yo za difficile pesa mo si mukanda pona bonwa te no cho dorite rien no dai nango o pesa mo si mukanda te poto moni makambo ngo ah ouais tomoni no bata histoire nga testo no baki ngo bato bazingana ba yibi na bango nga ko mutu mukanda te attendez jamais parce que mutu olingo linga mwasi olingo linga ye bo vendre sika mo il faut yeba mwasi wana
Moi si faut ramener le comme on a vie a changer pe vie na yo yo mbali yo ofanda kona yo ka changer vie na yo ndendo sana moi je ça na yé quand yo te bisambongo ya loyer quand yo vous futa téléphone quand yo te futa au toi EDF yo le côté et là on a mené la caillou triangle isocèle na parallélépipède non moi si famille un plus na vie yo suye yo c'est une cicatrice au vend ici na ndako amemeli yo nini parce que diamant on a partout et le diamant on est sali on comprend partout pourquoi bon la mukako ba papa on va me donner diamant on est sali et allez rien de monter bon la mukako ba papa déjà fait une ndako na yé qui nous balicité nous et ça sauté pour ça ndako na yé tu m'as manqué hein, franchement au fond on ndako na yé tu nous as manqué. Bon, franchement, tu nous as manqué. On va dans le ndako na yé. Oh non, je suis chez moi. Tu n'es pas chez toi. Tu es chez elle. Elle te contrôle psychiquement. Elle se contrôle, il te contrôle. On se bat dans ndako na te. Dans son compagnon, on se quand même au sala. Oh, tout y a lingi. Mukata no kono muke. Tika. Ba ko si ça valeur en zoto. Mais dans le bien. Nalobi hein siko batu bakimaka batu bakima ko linga basi awa pona nini on appelle ça exemple masa nga la kala la bala mosi na awa batu siko ça dit batu bakima basi poto pour nini yo me ko folo biso c'est l'expérience na yope to moi c'est awa c'est pas normal aussi mutu basi bazala awa makimba la mosi c'est ça basi awa bazala mvuya bazala nini bazala nini no et le koana ok et zamboka la parce que ça la salaire na yé a kanjango ya mbongo na yé droit na yé le droit de la famille a mbongo na ya kutia na poche là de ko mona ngo tata zo sala attention 4000 euros au mona mbongo na yé omoni donc moi ça zo nga maté yo mobali yo ça le côté a kitso na ça basi awa ça dit différence ya basi awa ba ebi droit na bango et puis balinga so et c'est le moment donné bolingo ça sauter sili nango ata bozala bana bolingo sili bolingo basonia yango il faut ngana mwasi on ko mwasi alingi yo pesa motema na yo on mwasi ka poza pona sonde ni tana za impolité hein mutalingi to zo yela ki mwasi alingi yo te mais faut yana kaka bolingo ba força ngo te soki marché te on va le caboter parce que bon l'avant la kaka non aux un peu moins na bateau on dit la famille bateau tout ça dès que répondre que basinde et ça pas droit na bango pour me répéter et ça pas droit na bango yo ba banga na bango le côté baby que soko sali ba ko be nganda et ça ndako na yo to ya basi yo ya awa et puis ya kisasa ko nzo payer fungoli misu ya na ngai na ko bank sa moi c'est kisasa te ngata ndengeli na kufa na ko bank sa moi si jamais na mboka wana. Maman, attention au couteau. Le quand tu comprends l'esprit boyé, on va éviter. Soit moi c'est lingio, au royeba. Et puis moi c'est à lingio, à quoi rapporter le comment on a vie. Et le conseil qui n'a pas même médio, magodate. À le comment il y a bien la vie, échanger peu vie na yo. Et ça lui on a bien. Et moi c'est yo bimisa kaka, kaka. Ya joué ya bomba, zo somba batterie na kinkole, asobi terrain na tsele, tout ça. Yo patone toboka, ya zo lata mikonyo surtout. Mais non. Donc ça dit quelque part réciprocité faisant ramasolo quelque part pour la yo ko bien que ça moi en Afrique eza focop ko bien que ça moi en Afrique aye eza buzoba et a focop bato ba bengi ça 100 ni balé kaka peut-être simba 100% 98% bilelo na milelo aye ça autant qu'elles souffrir. On m'a la kondi mande futa kwa ukata sute abose ngo brosser munoko abose mo changer kilote akati mais non bien c'est comme mona ezalaka tango mobile zo bengisa ye au mona salité on était au mona te ka brosser bien te au mona te que tchaka ba on déodoraté au mona ngote ya yemba la moko mais là a commis en mbala un temps okomi koko oh non oza su aza mbala vi na nga te nasalaki erreur sikoyo ata na Carrefour soki boyo kitaka ono kenga moko donc moi c'est comment amatela mobali ko mobala mbala za na mukanda te mbala za na rien avandi kaka atalaka yo salaka mbali bakotaka babimaka osala bakope na yo ya vandi kaka atalaka bana vandi kaka
Mais c'est vrai que solo au Bétia, quelque part, le mot pas dans la faute. Déjà, deux le débit. Tant on dit que non, mon a présenté, oui, mais moi, ça m'a trop. Dans mon a présenté, moi, si tout mon bali. Donc, on dit déjà qu'on est écarté, c'est que mon a déjà dans la faux boule. Donc, c'est que ma solo, no bango et Zalaki, a c'est que comme mécaté. Les qui n'ont pas yébate. Yé pas le bino, yé bisa yété. Donc, bambou, nous kendaka. Tout ça, ce qu'on est qui n'a pas ça yébaki, n'a c'est une ça bien. On est qui n'a pas ça yébité, il y a ça dans ma caméra, à ça na John Aye, donc John Aye, donc bambou nous sommes dans la porte zoïa, yesco asante, na français na bongo, na biso français malamte. Na hiver ma français na pas c'est pas qu'on va. Na hiver, hein? Na été na hiver na difficulté bon libisanga. Donc alinga s'entretenir, azo entretenir moi na mobali wana bien. Na mbongo nous sommes dans la porte. Papa tayo moko. Mais puis dans la télé, on commence la TV pour mon. Mais non, il y a bêtise. Mais puis que la plupart bâtiments sont basés au balinga bassi n'ingona na ba moyens surtout dans les réseaux sociaux, dans la TV. Catastrophe. Bateau notamment ba kombo yo mo fa na kata parler maboye, au moniteur moi si mo boya au sala théâtre na yeso nini yo bengisi ye. To mo so fa na kata ki poto wa. Nete soko tulae, obengisi yaya moko. Ah, yaya. Baya o baya, to yebite. Why ça ngita ngo vina ngate. Obengisi yaya autant bien talo bien 2 fois 3 fois. Ah, afoni misa biyo souté. Luka bunda kakawa. Bunda. Nedi ngai zairo boy. Mpaka boy. Naki mpaka na ngai, oli mo sina kina ye. Era uyoka boy po. Ayo yeba ki ah non. Wa tata mbimba. Okwena ngaite ngazana no jeune ne sera pas kende parce que linga ki meyote so bonne bolingo ezo simba te donc il y a canal mo sala ki po a comme na mikili voilà donc ezaka pona oye parce que osungiye okati gauche oluki bambongo na ya pasi ya motoki mbongo ya potoza pasi ba mama ba papa okena musala te mbongo potoza penza pasi. Maintenant, on sait où on était. Non. Non. Je vais passer mon colère. Même bon, la pote nous a passé. Je dois qu'à chemise d'ailleurs. Soroni, patron d'ailleurs. A souffrir, tout ce que destiné l'eau, son aïe. A zoli, a mbongo de mutoki. A des pays qui s'appelle Oye, au Vandi. Or, Kostiki, aux gens, Zemina, il y a 1 mois, Oye Nango. Hein? Oye, peut falloir vous attaquer clair, bon, attends, c'est moi, ce qu'on appelle ces maisons, ma bé. Tika, mon nom, pas la bateau. Faire que c'est une vérité. Si on commis sur le niveau test ADN, nanda ko yoka les soute est-ce que bakabwani est-ce que babimi ou faut so nouvelle on a évité so asaka basaka nda ko moko so deni parce que c'est bani aussi moi si boy pour ndeko na ko sauter so bozana moi si alinga kayote ori makango muno ko le ko pesa hote na c'est ça peut-être ngo lingi non limi nga mais pour appeler so muno ko na ye asa kusala ndingi sala kaka o na respect et sala kate moi so alingi to ko pesa munoko na yete oh akopesa yo te donc munoko pesa base mama nga munoko mwasi akopesa munoko na bango akopesa na skuna OK na nord OK na sud ubangi na nord ubangi sud ubangi OK petit na côté Afrique du Sud okite Afrique du Sud o matiti na nini na Chine o zongi na kati OK Chine OK sala ndeko lingi mais tango ya na munoko ah non ya soroko c'est quoi faute nani faute nani makambo faute za papa na ngai bazota na ngai papa je suis là que je parle que pour vous je suis là que pour vous soutenir alors quand je suis là il faut quand même m'aider il faut m'aider quand même ya kusunga ngai ya koyoka conseil na ngai je ne suis pas mauvais parce que j'ai vécu. J'ai eu des choses difficiles dans ma vie. Très difficiles. Quand moi, je suis là, je suis quand je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, oh, bon, je suis là, je suis là, que mba na ngata so mo négligence yo to ko songa ni sur la calation de neta yo mo on nga masola boy mais ça normal quand même so éviter calation misalité vraiment ah caleçon un caleçon
Un caleçon. Trop. Rarement sambela. T'aimerais que Bassi père mon père Zambé, mon père a raison. Comment vous bali mon solo. C'est grave, on est grave. Ah, il y a là, songi. Mais on est abomination, tu veux bien dire. Ah, mais son tamela no c'est ils ont mal à l'aise au tchalo quoi yango te quand même. Ndeka bien est-ce que moi ça va tasani. Yo vanda no yima mwana te ndeni. Mais son moi si mundoko solo muta songi moi si. Mais son tamela ke loko pamba. Mais ton chichiko. Chiko son tamela loko pamba. Et puis bouteille alors. Tant zo mela mo pamba. Ouais, puis photo son la ba émission la mission ya ko sunga bande quoi. Ah ba ko na bangote. Comment vous dépensez 50 € la barre? Mais la carte, il dit que nous avons single malamouté. Est-ce qu'il y a normal? Comment vous dépensez 50 € la barre? Mais la carte, il dit que nous avons boxeur à malongate. Est-ce qu'il y a normal? On dirait ma bête, on dirait bien. Aucun dans la barre. Aucun dans la tabac. Le petit jour, avant-hier, il y a un master dans le Suisse. Toké na restaurant Montolé. Il a répété 180 €. Sur 180 €, Anna. Pour ma propre amie, ça va tout être nakati. Propriété à nakati. Au salamé. Donc, moi, si vous voyez, moi, ça me fait sans âge. Parce que moi, s'il faut dire que tous les jours, bon, ah oui. Moi, si nous sommes mon enfant, moi, c'est mon enfant, mais tu vas dire là tous les jours. Moi, ça, non. C'est-à-dire, moi, c'est mon place, oh, il faut fonder l'histoire. C'est vrai. Ce qu'on faut, c'est faute à nani. Oh, tiki, basi, oh, awa. Ok, moi, si, oh, azana, Afrique, bon, aya poto le roi mise là au Kangama, à mon langate, bon, mon éviter que non, mon wana, pas dentifrice, non, belé, tala, qui est là, angaye. Pas dentifrice, c'est belé. Non, l'aime, il faut que bossa, tout le temps. On est ma bête. Nous sommes pour Batouba, Basimani, l'émission, oui, Batouba retenir, Bayaya. Pour l'angaï, hein, il y a un solo, hein, le commenciawa, quel que soit le problème, nous tous en oui, il y a beaucoup il y a vitesse, il y a facilité, mais nous avons besoin de le commenciawa. Pour Keba, au cause de moi, si, au cause de l'anda pour la vanda, au cas où foutre la chambre, et là, au cas où quitter la vie. Non seulement ça, au bélier AVC, aux tensions. Pourquoi? Parce que au yoka quitté. Bazo beta masolo awa, bozo landate, bomonaka azoba. Et puis on va la solo, yaya, au gouvernement comme moi cité, bodin bisangai. Tu ne peux pas habiter chez une femme. D'abord, on est dans la Bible, on est dans la Bible, on est dans la Bible. Et ça, c'est une abomination. Voilà. On a fait un hiver, on a des difficultés en français. Si quand on va dans comme moi aussi, garder banque. Même si on a un danger, peut-être même si on filme dans la place où Ali, filme dans Nonga, Mobali, au baissement ça et puis non seulement ça, et puis qu'on a pas faille, Zala peut propre. Mobali est solo payé aux ambassades Mobali. Chemise va voler tous les jours. On a chemise boy tant aux ongles tiekuna, single au longo tiekuna, caresson tiekuna. Maman zota la parce que la plupart à basi bazaka propre yebi so Mobali. Ngali yebi basi pe belé na ki propriété. Oh ba yebi na ba yebi. Na lobango pe na yoka kasoni te na lobango. Ngapi na zabi kona yo. Ah voilà. Makasi. Moi je suis moi zo banga mais Mobali au simple. Na lumba solo mkono kota na cercueil ba tena na morgue. Na morgue peut-être. Boyelo kuta. Yo papa siko yo ça mais quand bongisa moke pour moi si on bongisa ki on a pe mettre sur le pays papa on s'en nous mokolo a kokate. Pour je te regarde ya za na kisa amoni ke mutawa dinda mo za tale no iboye.
tata moko ya bien koko moko na koko 4 hein comme 4 déjà il y a bien ya propre banda tongo o lubanga nini alata tout on te ba kilelo ko na sali o lukela côté nini o lukela ngai sata memba donc yo papa yeba ko positionner vie na yo longono na ndako mwasi bimanda kwa mwasi wa mbalite yo zo bingisa mwasi taki sasa atiki mwasi na nini atiki mbali taki sasa ayina zemi na ye ozo matiki sa buzoba luka awa parce que pour ngai na ndeko bina na pesa conseil ba to mingi auto zali ba ndeko mingi bozota nanga ba vie na peso be pour na bino moko pour na sentiment pour na elengi tant zo mwasi ngo apporter yo ayeli eloko ni na vie oyo ya sika à part oyo nga na yo na bino tout yebi eloko nini amemeli yo mwasi ateka biloko akenda na Chine ayaka na biloko asumaka yo aparticipaka na ndako mosala nde nini yo zu salaire na yo na compte boy ofuti loyer ofuti boy nga toye na saba course na sombi ka nini tilapia na kata soso ezalaka combien tilapia kata soso 200 euros 250 euros peut-être beaucoup coquille hein biloko bapesi oyo baliaka na bango te bapate na bango biloko mikemike bakroke monsieur yoyika nde bayaour na bango bapesi wana nde bazalaka ekoki soki tebele te babikena kuta kima kutu kodameta tai ngako ekoti kodame osotenga kutu nana ndaka batokutana oya te tokutana babala c'est mieux osomona na mona valeur mpe ezala te yo sikoyo omifungola pa mwasi ba camarade basi bazo ya mwasi na bazoya ovai na ndako pe yo tazo tongaka yo na simoni bambali bazoya bazo sakana na yo ozo epa na yo ozo mpomba parce que ana mukanda te parce que yo mtovansi na ndako est-ce que ça bien nazo musuku na yo bengisi mwasi na boye na ndako bovani ndako moko yo sikoyo bakosaka yo mwasi kuna kuna mwasi TikTok vanileki TikTok bana vele TikTok azona ba couple na ye azona ba vele kisase et moi na biso moi na ça bien moi était noté de la photo boy na boy mo ba li nyonso to ayoki yango nyonso ayebi ni solo ça na Nanterre kabiki na boy na pesa adresse na Nanterre musika tizo kati beaucoup musika te na arena so pe arena o ba tu ba beta kala muziki aza wana na lobi yango na kotana na be kombo ba peke na boy siko na ite soko bazala ke sika moko est-ce que bakabwani yo papa yo ba se conduire na pexi na yo te tali te za vila yo mais luka chambre kende tika mwasi wana yo pe mama so olingo mbali na yo te ayebi ko lingano yete parce que ba kote to pesa kaye na lebi nga oboko pesa munoko alobi na biso munoko boko pesa olobi o solo bon kana no yo ki solo ngote ke ngereza solo wali cigarette mingi na fe mingi bongo yeba ki te tanga zo sala zo na 2300 na ndako mosala ne baby a so se débrouiller zo sala ozo sala kanai olamba biloko fufu ezate yemo ka kolamba to yebi poto bongo loba po tano yamba la solo tanga ba kombo na avocat na ngai na mamba CDT na sa avocat nga so ko pa ba ye comprendre hein to pesa ba conscience ba congolais on se peut le lobité Olimbisinga. Mais on est là pour dire la vérité. Ndengezali. Donc ça dit combien c'est moi si me dit ça fuck up. Combien c'est moi c'est ça ko sala ngote. So ça la projet ko sala tika na yo. Pour la bonne vie là ah ouais. Et puis il est bena bana basi ba botamia basi ba koli. Bana ba botamia wa bana ya billet pesa ya billet mona zo kola billet. Basi ba toti banzela gauche droite. Voilà. Ba pays musu ba zo ba fika na bo mekate. Na ta na ko mote ba pays mo zo ta na Afrika. O zo tonda ne belé. Baza côté mon pays mo Europe bazo nga ba katsa mutanga na komba pays yangote wende ko meka PVT ouais Maroc bazo ba musu baza na Maroc musu baza na mboko nini Angola na musu baza na Maroc musu baza na mboko na Turquie baza batoni bazo na pays mo Afrique ko mekate wende ko mekate na masolo musu pona batwana donc kuna ngaka katsa mingi donc basi ba vinga yenzoto bambimbu basilisa ye sotanga yesko na vanda nye apiti mbali solo moni na vanda kuna moete na nyo kwa misheri nanga na betoka lisoka poza na misra mona makam na mona boy basi mona makam ba mosoko 10 basala ki ngai o 5 basala ki ngai mo beta ka bo mo bala lembi na misu nanga mo beta ka beta ngali solo na pe na mosi yango
eza na ndako nanga oyo nalosa bato bafutela ndako wana oyo yebi wana na otala bango mobali moko mbala lemba na binini o kasi mwasi oyo nabengani obengani epo nini ye moto aye sikoyo ye moto obengisi ye abitala masolo abeti azolela abinenga aza ndoki bandibu ekomona kaka so ayaka avi bakati na mai wana moye arate mai so combien de fois donc on a vanda nie obetela mobali masolo wana mpo na nini kasi bomba bomba kaka te tanga tali kasi ana maladi te meseka mwa malamu so abisa mama mais mbala bengani ye abila setu mbala bengani ye mais mobali sika sai mabe te ngana obenga na yo ngana okoka te ya solo te bon te faut te eloko omoni faire oyo esi bamelela yango déjà tosobola kaka nga to nasombaki yango obe ntango moto asombaki verni na ndako oyebi ke bayaka bapaya emelamaka nango nekoluka to ye bana nalekaki nzela wana nabelaki nango liboso nakoti na baro yo nakisasa bafere batima te kada molangi ka boye ata molangi osomela wana bamosusu basuba yo nakata molangi wana nekoluka to yeba estce nda namelaki molangi oyo nzela oyo nalekanaki mais ye siko yo moko oyekomi bini sepa mobali mais bino mobali botuna mpe basiti yo vino ezala nde donc oyo wana mpe eza fokop kotuna mwasi vino eza fokop te batunaka mwasi ozalaki na moto oyo na kaboye na ye bakosa kaka te na kaboye na ye ya 3 mois bon yo zeno bakosa na bango oyo bakosa bongo nga na mpe bakosa ngai so nayebi esili c'est fini oyo basalela trop bakilometre ebele amona dandanga mona eza kosa oseka abatala oyo amona taloka ntango amonoka beka bo mbamoko c'est un indien fleuve Congo ata zobo oyo amono to mokolo me mbamo fleuve Congo non nga esimba te nga kote wana ozala mo donc nzambe asungaka kote wana voilà Lusata Mbemba les Aïrois de retour pesa mbote tosisa na biso mbote na bino tu okozala na ngai kaka Congo kaka ndenge bisika tu olobi kaka na balopatanga so totali bien miko lisusu totali bien bato nanga pembeni oza telemi ebele so na lobi awa bon luyedisa nyanga Bosco luyedisa Bosco zana ye Bosco luyedisa viens na Dikando Alexis famille luyedisa na kaka wana kaka na chapelle wana kaka na bayime bagayar wana kaka wana donc papa propriétaire moi na vie propriétaire mon même so na hiver na difficulté ba français viens na nzamba pambola yo nyose kene kitoko tokene Belgique à la minute salut projet la bella merci. Alors, merci Nabandeko Bonandi Biso de Lobakiawa, Lusata Mbemba de retour. Je crois que chaque semaine, nous avons dit, bon, à moi 2 émissions, 3 émissions, pourquoi pas, parce que l'allure revend les choses dans Mikili, sur le tali bien moi, non, et c'est un bâtiment Lobaka. Pour nous hommes, kotia, ya kosa, batuma yé, ba yo même sa poto na biloba, loba, et on va Lusata Zawana, Lusata toute génération, on va traiter Mounogozana, on a toute génération confondue. Donc, chaque semaine, vous en avez tous un Lusata Mbemba. Moi, 2 ou 3 émissions. Pourquoi pas Tozali. Voilà. Merci Nabi de Mandeko Bonandi Biso. Allez, bye bye. Toujours tout le la vie, on a chose à vie à battre. Toujours le toujours vie.
bazobimisa bango baplat ngaba azobimisa basikre ezobima damaz soso kita soso akarte kita Miguel de la vie toujours en forme. Nakotuna mwa 2 mituna tuna ba osimika mikolo kozone mama mimi na mama mbote papa na ngai ngai na ngai ndefu fatigué nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka alors awa eleka ndenge nini travaillaka ndenge nini awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni koboi te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni koboi te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana ondekita na babalabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koya akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oki ndenge na motikolobaka ezaka bato bonaa soki ke nzambe atuti bango mitema te yantuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonga ndenge otoloba puisque de tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama tozwa boye opesa batravailleur nde tozobika na faso ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okota epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup. Merci. Kasi poto gagner ta mon ke na ne pas maman mwana mama kono boni le voir. D'accord. Merci.
oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, je suis en France. Nayaki awa, normalement fallait que tiens-moi, tout peut ça moi, soukali moi lipa. Et moi tout me magi moi dans awa, on a fait la bino. Et puis tout le monde a bino, tout na bino peut moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue vous salaka, moi ba difficulté au bout d'un an. On a fait une dans l'association. Et puis dans une chaîne YouTube où Bengi Tolo Belavi, partout. Atamité Malam pe bazali peut-être pour participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors vous en avez bandé ni là. Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment on a bien fait quoi yamabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azali te. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Uzali azali te. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Na saka bango na barabara te. Auta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Kote soko lobi te ozwa na balibanda abana musisika bakuuta oyebi te ekose ba problème. Nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune. Nayaka na bango bamusi ba policier balakota bango na butu bamusi bapara balemi abana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama kwa na pande na sali siko nasali 31 ans amusaro ya kobokola ka bana kobokola ka bana likanisa ngo zoke ngo bon utaka pa nzambe oto sengaka nzambe pe apesaka o ngai na nazaki pa maria mwasi ya soda nazaki kapitaine nalobaka na biso ki nga na mobali na nga nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te eyika pana boto natali sikoyo na eloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala bayebo otala te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza misie moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosi bapara na bango bakomonana na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandatika wana bana lelo baye 5 lelo baye te nazaki lokate nga bizana soki opesinga mosala luka mpe place bango kobanda na bana balokatere boye na kokateba koba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efana sombela sika atoka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balebisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe soza mosala opesinga kondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka
bakokosunga mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kaka bana wanga na boti mais bato ebele baakizaka na kati ote mama bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango kaka na kati ya priere ata moro yo boti lelo oyo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndeko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzali mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala onga de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baza deja na bandaka na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monite apesinga mpe bagi monite félicitations merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso baza na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano mtete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa ye mpe apesaki ngai arete mama luka ata awa libanda atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na bana nzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana atuka papa epesanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te nkongo mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseignant nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci mama moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato ya mitema malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo omoni toye sur place awa na orphelina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza koma bafamille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre
bato misusu mpe na asi bakolanda biso oyo mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sio bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa biloko soki eza nini bango potesisi ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badepute eza makasi bana na bino bandulete na bino bandeka bino baza na badepute soko nda bazosunga bango bosunga mpe mboka na bino ndenge centre esalia bana oloi bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe kuna soko batangi malamu te bakokoma kuna olongeni nde susi na nga ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke nabala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo mpe bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te bakrimete bakoma mpe bato o bakokosenga mboka na biso kolelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mona kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza basunga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po ekoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezonga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tano moyenga boye tovanda so awa tokosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu ntango bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te mama merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup mama voilà merci merci beaucoup mama nzambe azala na yo voilà elle est nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela bakuzuluka
Amen. Maman. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu biso baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo za âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Bon melia. Ah, les grandes ni ça va. Yo oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment nani? Jean. Comment Jean? Vous avez un combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, Bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo, okosenga nini pa nzambe pona batu bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona batu bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola mina batu bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez Jean maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin poto si sakasi. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombo nani? Lina. Hein? Lina, oza ambula combien? Oza ambula boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, baza gentil bayamba bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka. Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Ogi Lina obi websa nzambe enjwa koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière na. Bobeta Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na bino ngala keina tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas Merci. Voilà prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.